Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste et bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mok Padiko, Congolais telema bipai bisosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. tenons-nous la main dans la main. Bienvenue dans notre chaîne Le Congo ne tombera jamais. À travers votre émission La Découverte, vous a présenté dans votre humble servante Audra Kabena Bakisele, la diva de la presse congolaise. Vraiment, le 4 avril. Je vous avais promis, d'abonner la biso, Le Congo ne tombera jamais. Que le 6 avril, tu vas na Kamba. Tu fêter centenaire ensemble, image. Et voilà, aujourd'hui, tolonga ki 4h30 na Kinshasa na centre d'accueil Kimbangu c'était wapi na Kasavubu toza awa na Koweït précisément vraiment tozo kende Kamba na province ya Congo central vraiment toko fêter na bino na prometa ki mino boromona ba image avant que na banda émission na ngala pesi bambote na ngala notre papa les descendants de Fumusimo Kimbangu papa Israel John Makiese toza awa na Kamba kozula babone na biso. Oh, ezali imaginer to prometa ki bango tozo fêter na bango ensemble babi vive la centenaire vraiment tozo ensemble toko fêter centenaire na babonné na biso ya le Congo ne tombera jamais vraiment ensemble avec vous toko zo ba vie ya moko la moko tozo la nzela vraiment nzela eza ya koyinda depuis 4h tolongwa ki kin tozo la nzela toko 12h tozo la Koweït. Toujours dans la province à Congo central, beaucoup de bavia bandeko moko ka sentiment ya fête ya centenaire ndenge ezoleka ensemble. Merci beaucoup vraiment beaucoup na ka to na nzela. Toza vraiment na nzela ya Congo central vers Kamba. Otobengi Jérusalem. Merci beaucoup. Bon s'abonner massivement à la chaîne Nabino. Le Congo ne tombera jamais. Merci beaucoup. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste et bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais. Défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mok Padiko, Congolais telema bipai bisosa, Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. tenons-nous la main dans la main, Congolais. Bona mboka na yo bunda, loba non, Congo ikoka bonati. Docteur Lévi Walelo, le président Correct du pastoral. Dango nzamba lolaki bana ese na boumbu, atindelaki bango Moïse.
ndenge moko mpona Kongo atindeli biso bishope Johne Makiese tocha ye maboko Président Philippe Mouvoto, le père de la nation. eza ya nzoto te eza ya molimo. Apôtre principal dit Daniel Sombo, le père de la foi, docteur apôtre Joseph Mboi Sancho. Kongo ye Kongo ya lumba. Le patriarche Jean Fundi, la profondeur. Batikela biso Kongo na biso bato basoni okwama milelo epai bitumba mpe epai soki totaleli nzambe te nani akosunga biso Winushita Edwige la ferme idéale na biso Pasteur Gaston Congolo, temps de la grâce Kongo ya lumba ni la fin de la patronne Poussiatalo de Paris. Congo, éveil patriotique, évêque Pascal Moukouna ne tombera jamais. Mireille Kala, la maman internationale, ne tombera jamais. Marie-Laure Mwaka, Yves Malou, JVCV, papa des bébés. Kongo Kongo boka na biso Maître Donna, Congo Sukisa TV, Association Fati Solution Original. Kongo nyonso acha mabolongo Mama présidente Pauline Mujinga mela asunga biso boka na biso yo bankoko batikela biso Kongo ya lumumba ne tombera jamais Gisèle Rumba Diamant Noir, celle du Dumier. Kongo ya kimbangu ne tombera jamais Prophète Ezekias Lunda, le tabernacle. Depuis 1960 ozwa lipanda sokotali Kongo na biso eloko kaka bampasie eloko kaka Perle milele noire, eloko te Mouna Kindambi. telema bunda mpona mboka na yo Kongo ne tombera jamais éveil prophétique ne tombera jamais Éveil prophétique. Bishop Israël John Makese, descendant ya Mfumu Kimbangu. Papa Fukama, mabolongo ekoma mwindu. Sambela pona mboka na yo, le Congo ne tombera jamais. Depuis 1960 ozwa lipanda sokotali Kongo na biso eloko kaka bampasie eloko kaka milelwe eloko kaka babare eloko kaka bakwitie eloko kaka bitumba eloko kaka kulune eloko kaka bampiake telema bunda mpona mboka La na grande yo Pichuchoule, l'impératrice. Kongo ya kimbangu ne tombera jamais Jean-Pierre Kibesi de Panama. Jojo Tambouya, de Mboto, Soukali. Moto.
Tout ça toujours na Koweït. Toujours continuer parcours na biso ya Kamba na mon pays tozana ba artiste comédien baza awa tozana leader munene ya mboka na biso Congo et pas okende Kamba. Président. Tomoni yo ozoke Kamba tozali déjà le 4 le 6 avril l'événement ko banda. Sentiment na wezani ni nande tozotambo na makolo boy embouteillage babi na Koweït aiza heroinda mais babe sengwa Kamba nde yango ya so boke Kamba fo bokangama botambola makolo esengwa Kamba penza nde yango. Président merci beaucoup maman Audra journaliste ya munene mboka oyo soko zomona biso lelo ba l'impérial alimaki yangando tozokoma awa boye c'est parce que soko totali na no histoire totali na no biso ba tu mwindu biso ba mwindu hein tozana nzambe oyo ya biso nzambe oyo ya biso neza nani ezali papa Simon Kimbangu Kiangani ozona parce que toko lobate so toke na histoire toko lobate ke no bakoko na biso akala ava ba mendele baya babanda ko sambela te so na lobi bongo c'est-à-dire que no eza lukuta c'est-à-dire bakoko na biso akala babanda ko sambela ba miko ba mendele tango bayaki bakuta ki biso ba tumwindu biso ba mwindo oyo tozaki na nzambe ya biso nzambe ya biso bakoko na biso banda ko sambela ezali Simon Kimbangu Kiangani c'est-à-dire mutu mwindo nyoso tout n'importe quelle église oyo ozali ozana makila ya Kimbangu na kati ya nzoto bokomona na journée ya lelo otozokende Kamba boy tozokende pona fête eza les 6 ya tozokende leto kasi biso tokoti avant te pona fête ya les 6 non de tokoti avant poto mizo la déjà ici parce que awa tozokende awa ezaka fête ya pamba te mais tozokende kozwande les pamboli parce que tozokende kokuta nde tokoti na kati ya Jérusalem donc Kamba na biso zali Jérusalem ya sika. S'il te plaît président mais quand on limbolela ba bonné na biso ya le Congo ne tombera jamais papa Simon Kimbangu aza prophète ou azali nzambe. Papa Simon Kimbangu azali envoyé de Dieu. Ozomona azali envoyé de Dieu pe azali mwana nzambe. Ozomona donc koya ya ndenga ye na kati ya mokili boye ezali envoyé de Dieu puis mwana ya nzambe. Ozomona siko biso batu muindo oyo oya biso nzambe de ye wana. Vous comprenez? C'est-à-dire représentant Papa Simon Kimbangu Kiangani azali représentant légal spirituel et église kimbangiste. Vous comprenez? Tant tozokota na Kamba boye, imaginez depuis église na biso efungwama ti lelo, tokokisi lelo combien? 100 ans. Ezali loko akosakana te. Tokokisi 100 ans. Yango zomona batu nyoto ba uti mokili mobimba. Bazoya wapi na Kamba? Je vous allais me asika. Pona nini pona koya kozwa mapamboli. Parce que muto ya kokota te. Et azu échec na ye. Muto ya kokota te na Kamba azu échec. Netinga l'impérial alimaki yangando président munene leader munene ya kati ya Congo awa na kati ya monde ya théâtre ya cinéma oyo nakanga mokili mutakofula mbanga ne na ngai azalite na yeko mona keno esika lipamboli na ngai utaka eza na Kamba awa. Netinga na ye boye. Omoni kokota lola Maman Audra. Kokota lola balobaka boye. Esengaka muto aza na makasi. Ponzela ya kokota lola ezali lokola liduso atonga. Ozo comprendre kokota lola. Ezali lokola liduso atonga. Zala muto ya makasi po yokota. Omoni nde tozotambola na makolo boye. Omoni eta oyo ezali oyo. Tozoka lukande elongi ya nzambe. C'est-à-dire ezali feti na biso, ezali ba mapamboli nyo tuzoya kozwa awa na ya kosenga pepa ya Papa Simon Kimbangu Kiangani groupe na ngesala nini etomwa mekende likolo. Ba sponsor ba ya ndenge ya kosakana te, c'est-à-dire nazala likolo kuna. Pona nini yango boninga lelo naza koya awa naza na kacha ya Kamba awa nazokende Kamba awa pona kozwa mapamboli. Mama oya koya. Lilo ba pona bandeko bazali banda ozanga mibale misatu te pesa bango message ya événement tozanga ngo ya centenaire les. Mama événement on dezali nde sukate. Événement ozomona tozokende ko vivre oyo ezali événement oyo na mapamboli nyonso ezali koya. Mutu nyonso oyo yebi keno aza na occasion ya kokoma awa na Kamba. Aya. Bandeko na biso tomoni bandeko na biso ya bapoto ba États-Unis ba France Asie bango nyoso bakiti na kati ya mabele ozomona ozana occasion soko raté lipamboli oyo ya 2021 oyo esili na ebité soki kozala ndenge nini. Merci beaucoup papa. Papa Mbote toza ala nzela ya Koweït awa tozokota Kamba ozanga eloba koloba te pona balandi bazolanda biso. Papa Simon Kimbangu nde nzambe maloba yanga ya suka. Simon Kimbangu aza prophète citizen nzambe. Yalla za nzambe. Et bon Jésus Christ aza. Ngala lubike nga mutu a oswe kuna na oswe. Papa Simon Kimbangu nde nzambe. Vraiment. Merci beaucoup. Puis non
bozolanda tozaka na nzela tozo continuer tozana secrétaire ya groupe ya président Alima Kiyanga Mbote papa. Mbote on se présenter. Mbote Odra Kabena, c'est l'artiste Mwimba, le secrétaire général du groupe cinématographique Altoni. Yeyo tozana nzela ya Kamba précisément na place babengi Koweït. Donc pendant les embouteillages to ko benga kombo nini ben mituke kangami en tout cas il y a plus de 1 à 2 km toza obligé ko sala makolo parce que ezali kambuya ya libiki ya moko na biso donc eza question ya foi nzela oyo memaka na bosna na sengo na bomengo na richesse prospérité za kapetete. Papa Mwimba toza awa na fête na biso ya centenaire o ba kongomani nyonso tozo sepela tozo 100 ans. Yo za vraiment fa kimbangiste c'était question on oluka pe ba kimbangiste na tuna bango balobi après 100 ans oyo eza tozo zwa indépendance spirituelle pour na yo lobini. Non. Cause la vraie kimbangiste ou pas, eza question kaka que premièrement est-ce que auto saka coutume na yo, auto saka tradition na yo parce que coutume, tradition, yangonde, culture, c'est la vraie identité à l'homme noir. La spiritualité, il y a mutu mwindu et uti na bokoko na ye. Si je suis Kimbangi, c'est pas originalité, na cause de la Kimbangi, c'est pas la présomption, na cause de la Kimbangi, c'est pas la naturalisation, la loi congolaise et lobby. Donc, ngana za Kimbangi, c'est parce que na lingaka lingomba oyo margué mais eloko se pesakanga parce que les Kimbangis respectent nos coutumes, nos traditions. Et na lingaka bango mingi ne loko wana. Ponga na lingaka bokoko mingi. Nga penza na leka na ratel kini maman maloba oyo na lobango la spiritualité de l'homme noir. La question na ngai ba Kimbangis ba beza indépendance spirituelle. Pona yo lo beza. Oui, l'indépendance spirituelle oui. Pourquoi? Parce que zoba na Israël. Ils ont fait combien de siècles? Tant ba kendeki na boumbu. Tant ba zongaki. Ezalaki fin il y a esclavagisme. Donc la fin il y a esclavagisme ya boumbu moko bo songolo pakaloko la biso il y a spiritualité ezali ne commettre fin na boumbu il y a domination à l'homme blanc sur l'homme noir. Donc pour moi c'est vrai, c'est une réalité bande ko na biso ba kimangi c'est ba cosité. Merci beaucoup, merci na 2G, il y a Ratelki Christian Konzo, Mokuse Atalo. Merci pour l'opportunité et pour notre classement na Kokota Kamba. Merci. Maman Audra, excusez, nangi kaka na bakisa moi eloko moke na eloko oyo secrétaire général Chukolobawa pour na biso, pe on a biso bakimbangiste. Ça dit toza ya kondima été ya solo ne to kotiboye. Ezali pour toza la délivrer. Parce que, ah mais oui, parce que nous avons été. Dans l'église il réveille, oh ganga kebenga na rabademo et pesa biso ni indépendance spirituelle. Mama bakangisa biso to kangama na ba église oyo eza biso peuple noir te. Tozaki na kati ya nini. Merci beaucoup président, merci pour les aligos. Tozo tambola na mbula. Tozo tambola na mbula, tozo la matériel et kati yango eza parfité. Ndengo to ezali en tout cas toza comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese.
ça le Rwanda. Donc à ta basambe na bango. On a des essais basés na mapambo. Tala. Je les ai oubliés. Allez. Toke kana makolo. Ah tona marche kan tikana. O ba izé tamola makolo, biso ke mangisi to tamola tika makolo. Bona marche to l'équipe papa. Les enfants. What Joyce? Joyce sasa.
Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste et bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste et 3e millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc comme un seul homme, peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Eh Yahweh, sunga peuple congolais bitumbo tozobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Archevêque Koutino Fernando, eh Yahweh, sunga bishope, John Makiese bitumbo azobunda, ezaya nzoto te, ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus, Mok Padiko, Congolais telema bipai bisosa. Isaac Mabaka, l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans